Ce magazine vous est offert par Aéroport Bar. Kinshasa Mbote, merci pour la confiance et fidélité à Koueba qui vous a tellement ébélé à Kolanda Magazine. Nabino d'actualité en Lingala Facile plus 243. Yamokola Lele Bandi Mbote Nabino. Cité de Kassindi, située à plus ou moins 80 km de la ville de Beni, est en deuil ce dimanche. Après explosion, il y a bombe na paroisse, il y a 8e communauté, église pentecôtiste du Congo située na cité frontalière, il y a Kassindi, porte-parole, il y a opération Sokola 1, Grand Nord, capitaine Anthony, Atenaki, point de presse, Pona Kotalisa, bilan provisoire. Une bombe a explosé dans une église CEPAC, faisant ainsi des morts et des blessés. Encore un bilan provisoire. Nos services ont recensé 10 corps et 39 de nos compatriotes ont été blessés par cet engin explosif improvisé. Après les enquêtes sur les lieux, les services de sécurité ont réussi à arrêter un sujet kenyan qui est impliqué dans cette macabre situation. Tout est clair, il s'agit bel et bien d'un acte terroriste perpétré par les terroristes ADF-MTM qui a subi des pertes dans son rang dans plusieurs champs de bataille par les forces armées de la République démocratique du Congo. Vous êtes sans ignorer qu'avant les fêtes de fin d'année, l'armée régulière avait lancé un message à sa population, les appelant ainsi à la vigilance. Parce que nous étions en possession d'un renseignement sûr que, suite à ces pertes enregistrées dans ce rang, les terroristes sont en train de planifier des attaques dans des agglomérations ciblées. Nous avons pris des mesures sécuritaires pour que cela n'advienne pas. Mais hélas, aujourd'hui, un ADF a déposé une bombe dans une église et à l'issue, nous avons perdu nos compatriotes. Tout en compatissant avec ces compatriotes, l'armée régulière lance l'appel à la population de prendre conscience que nous faisons face à un mouvement terroriste. Nous demandons du calme et de comprendre qu'un seul terroriste vivant constitue vraiment une menace. Pour l'instant, armée ezali kosenga na population ba éviter ba attroupement pour na kubo ya lisusu ba surprise désagréable. Yo! Chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ayambaki lobi eleki na cité ya Union africaine, babourgmestre pe babourgmestre adjoint ya ville ya Kinshasa au cours ya rencontre oyo tomonaki présence ya vice-premier ministre, ministre ya intérieur, gouverneur ya ville province ya Kinshasa, oyo azalaki accompagné na adjoint na ye. Na centre ya masolo na bango, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, abendaki bango matoyi sur likambo etali phénomène na Kinshasa, et surtout les Kambouya salubrité. Le président nous a reçus, nous tous. Il a parlé au bourgmestre. Il a parlé de sa vision sur notamment la salubrité, sur la sécurité également, sur le phénomène Koulouna. Vous savez, le phénomène Koulouna, c'est au-delà des effets qu'il crée à la population, au-delà des phénomènes sociaux qui créent à la population. La ville de Kinshasa, depuis notre avènement, nous travaillons sur plusieurs approches et le président a voulu donc donner le ton pour que les bourgmestres et les bourgmestres adjoints puissent prendre en charge ce travail, puissent relever ces défis de sécurité ici au niveau de communes et que les bourgmestres puissent travailler aussi dans le domaine de la salubrité. Parce que, comme vous le savez, la ville est quand même tout de même sale, malgré que le travail que nous avons abattu depuis notre arrivée. C'est vrai que nous avons sorti la ville de Kinshasa de la liste des 25 villes les plus sales du monde, mais il reste quand même un grand travail à faire. C'est ce que le président a demandé au bourgmestre, de s'impliquer dans ce domaine-là pour que nous puissions relever les défis de la salubrité. Il ne faut pas oublier que cette année, c'est une année de preuve pour nous, c'est une année électorale.
Et nous devons entamer ces élections en ayant une ville complètement propre, comme l'a souhaité le chef d'État. Il a souhaité des résultats positifs pour la ville de Kinshasa, qui souhaite donc aux Congolais et aux Congolaises. Chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, azali très déterminé ya kuzongisa Kinshasa ndenge babandai kobenga yango kala Kinshasa la belle boinde zalaka. Kejo. Dans le cadre du programme présidentiel accéléré, il y a lutte contre la pauvreté, puis réduction, il y a inégalité. Durant ce jour, Nambujima est chef-lieu de la province de Kasai Oriental. Et c'est Mokonzi Mboka, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à Salakipe, descente dans l'hôpital général de référence Yamouya, Kuna et Sika Wapi, à Kendaki ko palpe du doigt, évolution ya misala ya construction, Oyo ezali ko salama Kuna après démolition totale ya bâtiment Yakala. Ndenge kaka bozali komona boye misala ezali kobeta madada avec un pacte idéologie pe ekomi déjà na 90% kalate ezali kosila complètement selon vision ya modernité et sengeli boye baki avec capacité d'accueil ya 200 lits hôpital général de référence ya Mouya ya Sika et qu'on comptait 11 bâtiments, dont bâtiment principal est mis en étage avec 9 services locaux là, bloc gynéco-obstétrique, bloc opératoire, pédiatrie, médecine interne, imagerie, soins intensifs, et laboratoire, sans oublier que bazali kubongisa lisusu ba locaux pour na ba services généraux. Kolongwa wana Mukwantombolo Fachi Beton akitaki lisusu na complexe scolaire du 4 janvier oyo ezalaka déjà opérationnel bana bazali kotanga na ba condition ya kitoko neti kaka na mikili ya poto kazesengeli boyeba lisusu ki projet ya ba infrastructure moderne oyo ekozala équipé na ba fourniture nyonso pe ba installation adéquate bakisa lisusu approvisionnement ya mai par forage doté na ba mini réseau ya distribution pour na ko desservir population ya nzinga nzinga y compris construction ya ba borne fontaine. Ah oui, président ya boye bazui wapi Fachi Beton siama na ngwende na yo. Kejo. Oui. Mwana Congo Kinshasa yokelanga eloko oyo lelo oyo formation ya qualité ezali na kombo se moko Institut supérieur royal de techniques médicales ya Kinshasa ISERTEM en sigle. Jeune finaliste papa maman olingaka koyekola médecine occasion yango yepesameli bino boki mambangu na ISERTEM pour la formation ya solo avec ba personnel hautement qualifié pour awa ezalaka kaka théorité kasi na ISERTEM pratique ne pratique avec impact pe idéologie boya ebele kosala ba inscription na bino na ba faculté lokola sciences infirmières option hospitalière technique de laboratoire sage-femme accoucheuse bokaniti esili te ISERTEM azali ko assurer bino esika moko ya sur ya kitoko po na stage na bino pe babongiseli bino bibliothèque moderne po na kotanga na ba condition ya kitoko neti kaka na mikili ya poto otangi o défendre pe osilisi formation na yo sans problème ba famille pe société et sepeli alongi na ye. Pour la inscription, ba porte ISERTEM etikali polele, ko banda lundi kino vendredi de 7h à 17h, pe samedi de 7h à 14h. ISERTEM kin ezwami na numéro 4774 avenue Bobozo na Mandrandel, na quartier Kingabwa na commune de Limité, référence rond.tp. Tala! Tolo balisusu nini batindika kangomba te. ISERTEM mbatambuta Institut supérieur ya ba technique médicale epe sazoua te. Kejo. Oui. Allez yeah. Que
ce que nous appelons opération d'enrôlement aujourd'hui est chaotique. La ligne où vont les choses, nous avons la nette impression que la CENI est déterminée d'écarter un grand nombre de nos électeurs à ce processus électoral. À travers point de presse, Tony Lobi Eleki, na ville ya Kinshasa, bandeko ya Lamuka, bazali ko dénoncer que Commission électorale nationale indépendante CENI na Mukuse, bazali ko sala ba manœuvre nyonso pour na ko favoriser fraude électorale en faveur pouvoir en place. Cette année 2023 est une année électorale car, selon notre constitution, M. Tshisekedi, bien qu'ayant usurpé le mandat du peuple, doit partir le 23 janvier 2024 à minuit. Mesdames et messieurs, nous savons qu'il y a une volonté délibérée, soit de ne pas organiser les élections en 2023, soit de provoquer un chaos à travers une nouvelle fraude électorale. Nous dénonçons vigoureusement cette manière irresponsable de conduire le processus qui est de nature à hypothéquer délibérément l'avenir de la nation. Néanmoins, malgré toutes les critiques formulées contre le processus dès son inception, la MOUCA a levé l'option de ne pas boycotter les élections, seul mécanisme constitutionnel de dévolution du pouvoir. De ce fait, comme le peuple congolais, nous sommes et nous resterons vigilants dans l'observation opérationnelle de tous les processus. Dossier à suivre. Yo. Balingaki bameka molai na biso kasi bakokoka yango te. Ba famille Monde bazali na mawa ya koyebisa na bandeko baninga pe bayeba na bango sango ya liwa ya maman pe grand-mère na bango na kombo ya maman Bernadette Mbombo Chipamba oyo akufaki depuis mokolo ya mardi 10 janvier eleki na ngonga ya 19h na yango libote bongisi programme ya matanga boye veillée mortuaire ekosalama mokolo ya vendredi 20 janvier na salle Saint-Pix na Ngiringiri pe mokolo ya samedi 21 janvier de levée du corps ekosalama na morgue hôpital général de référence ya Kinshasa ex Mamayemo pe ekolandama na enterrement o ekosalama na cimetière ya Kintambo. Magazine plus 243 ekaboli mawa nandeko Didier Kalombo Mande. Cité d'ambiance charge à couloir Kimbuta aéroport bar. Eyinde na Kinshasa eyinda kamabe temple de l'ambiance ya Tchangu aéroport bar Kimbuta cadre idéal pour na ba divertissement na bino pe pour na ba détente ya kitoko na conseiller bino aéroport bar Kimbuta. Oh mais la moi kopo ya malili avec vitrine bien équipée na ba DJ professionnel pour na komema bino na ambiance moko électrique. Et bongo ba installation hygiénique zéro infection et senga kande boye ozo melane siga ya kitoko pe sécurité. PDG Oniva charge ya Kimbuta lobby aéroport bar Kimbuta saute mouton vitesse ya TGV ba voisin ba kozwa vaccin pour troisième vague za makasi deux fois te otie libaya tolambeli yango. Donc désormais ezala pona ba manifestation na bino nyonso espace réservé ezali outi mikili ya poto ozalaka na Kinshasa oyokaka boulevard Kimbuta na sango boyei malamu na aéroport bar Kimbuta. Po soki oyaka Kimbuta okota aéroport bar te seke nanu okoma Kimbuta te nani akoloba lisusu. Mesdames et messieurs.
aéroport Bark Mbuta Mbata Mbuta. Kejo azali kosa la pluie pe beau temps depuis arrivé na ye lobieleki na singida Big Star club évoluant na première division ya championnat tanzanien ye nani l'international footballeur congolais Francis Kazadi Kasengu alias Zadio oyo aye ko apporter énergie à sika na formation oyo lors ya premier match na ye na cadre ya Mapinduzi Cup 2023 oyo ezali moko ya ba meilleur tournoi ya football à élimination directe ya Zanzibar. Francis Kazadi Kasengu asilistraki en passeur décisif puis lors ya deuxième sortie azalaki buteur pe apesaki qualification na équipe na ye po na demi-finale ya tournoi. Kamata mina mlango ndani ya kabo Francis Kazadi anapepea tu na rasta zile. Francis Kazadi Kasengu nyota huyo kutoka kule DRC akiwa anapiga saluti. Ancien ya Al Masri Égypte, Francis Kazadi Kasengu Zadio Magique, rebaptisé Aigle, a passé na vitesse supérieure lors ya demi-finale en marquant 4 buts au cours ya match pe a pesaki qualification n'équipe na ye pour na demi-finale. Buteur déjà dès la 27e minute de jeu. Kazadi wakalaumiane katika vyumba vya kubadilishia nguo, wakalaumiane klabuni kwao, wakalaumiane makao makuu ya Azam. Francis Kazadi Kasengu ayaki kopesa avantage na équipe na ye na 52e minute de jeu. Cross ndani yoko inapita katika nafasi Kazadi, chuma ya pili kwa Big Stars. Wasifu ama profile ya Kazadi Kasengu kumfanyia maskhara katika maeneo kama yale, unatarajia hiki? À la brésilienne, Francis Kazadi Kasengu ayaki ko triplé na 64 minutes de jeu. Kazadi Kasengu hat-trick. Kuna swali lolote juu ya ubora wake Francis Kazadi Kasengu? Kuna yoyote mwenye mashaka juu ya daraja la ubora wake Kazadi Kasengu? En vrai, renard de surface, l'aigle congolais Francis Kazadi Kasengu ayaki ko marqué but ya KO, 4e but personnel na 86e minute de jeu. Aya katika nafasi nyingine Kazadi Kasengu ni chuma ya 4 kwa Big Stars, ni chuma ya 4 kwa Francis Kazadi Kasengu. Huyu bwana huyu alizungumzwa angeenda mtaa fulani. Esengeli boyebaki l'international footballeur congolais Francis Kazadi Kasengu aparafaki lobeleki contrat ya 2 saisons na Singida Big Star, formation oyo ezali ko occuper actuellement 4e position ya classement na championnat d'élite ya Tanzanie. C'est bien parti pour la Francis Kazadi Kasengu oyo azali déjà na porte ya ko remporter premier trophée pe première médaille na ye na club na ye ya sika pe surtout premier titre individuel loko la meilleur buteur ya tournoi boinde zalaka. Kejo Kasengu ni mchezaji ambaye alikuwa anatajwa kwamba angeenda upande fulani hapa Tanzania, lakini mambo yamekuwa tofauti. Ameibukia Big Stars. Hii ni big profile. Huu ni wasifu mkubwa. Kazadi Kasengu alianza kwa moto wa chini, moto unawaka kadri muda unavyozidi kwenda. Bao zuri analifunga. Na village bingi na commune ya Ntsele nani ya Tindi Basoda Babu Kabandaku la Vilundu reportage. Nani etindi basoda baya kobuka bandaku ya ba paisible citoyen na esika oyo tozali awa na commune ya Ntsele, plus précisément na village bingi population balala balamuka na tongo boye bamoni mipiku ya basoda bakoti na bakamion
neti kaka na Ukraine babandi kobuka bandaku mutu na mutu sauve qui paie sans même avertissement bazali kobuka basali sabotage ya somo awa soi-disant que sika oyo ezali domaine militaire ya Kibomango. Information ekomaki directement na mato ya premier citoyen ya ville ya Kinshasa, le gouverneur Jean-Tiningo Bilambaka oyo a délégué moko ya ba conseiller spécial na ye po a s'imprégner na situation yoka communication. Mokonzi ndengo moni biso aseke soki to moni yo to sepeli makasi to lingaki penza mokonzi aya ya kotala eske bana ya mboka bakoki ko traiter biso lokola banyama na kati ya mboka tala nde bazobuka biso banda tozolala libanda ezamba la liboso te ya liboso char de combat bana balingi bakufa na kati ya bandako ya mibale yango donc baye lisusu babuki lobi bangar donc bato balali libanda siko likambo tokosuka wapi mais bino bakonzi bozula biso solution pona likambo yo likambo esila mbala moko tofanda na kimia bino bozofanda na kimia biso pe ba peuple to sane tofanda na kimia ekozala esengo te toza na kimia te tozolala malamu te. Na kombo ya gouverneur ya ville communication esalamaki boye ya te o libanais ya te o indien mais congolais a nyoko la munga ne congolais na kati mabele na ye elukwana apa fachi béton aye na bo continuer pas pour nyoko la congolais nyoko la bakinois pour yes le bonnes aller peuple d'abord ce qui communique batu musu d'abord te wana ndi ali limité manzaka ko bima dingo mulinga wa bozala na kimia bozala motema siko ya pio na mikolo zoya baka gouverner mo zoya bokema kolotina kati kuna tokubingana s'il faut pas ba o nyos baza kotia bino batasika po ba sécuriser bino atana ke makambo e stabiliser bokonzi ya kisha kutimé na mabele basangana nango te ko kofinga ngolala lo mu peso otokuta ba kwashela kutimé tokuta kokoko yokona ekolingwa te c'est le komoko il faut tout respecter et le comme abelé ce qui a logique ngube bota te bota te donc on a famille coutumier na pêche coutumier était au monde na chemise bon on a une mabelé na rota il faut inviter ngane yaka na pêche coutumier donc boza na motema okita abango bila aba gouverneur de la ville atingani awa atinga bisika musulten bikene bingi bingi pour l'élection place na bengi ba condamner musu awa pour commerce na bengi bazowanga. Population ya village Bingi Bingi na commune ya Ntsele balobi trop c'est trop basengi na autorité compétente bayana nukocha limite entre domaine militaire ya Kibomango pe village Bingi Bingi pour awa makambu ya boye eleki lokola nanu muto akufite yango ezosala maboye kasi mukolo ezali muto akufa na tension tarakaka babuki ndako ya mutu ndenga koyi koyoka oto lobaki te. Juste après instruction, il y a chef de l'État pour régulariser la circulation routière P. Problème, il y a un embouteillage dans la ville province de Kinshasa soulevé lors. Il y a dernière réunion, il y a conseil des ministres, le général Silvano Kasongo, commissaire provincial, il y a la police, il y a ville, il y a Kinshasa P, équipe Naïmo Bimba, Bakitaki, Nabanzila, il y a Kinshasa, pour Nakota, la Nine, Sengel Kosala rapidement face à la situation Oyo. C'est la situation pour Kodamboka, le ministre a tenu la réunion. Longo na bakonzi nyonso na conseil général de sauvegarde na kati na baministre nyonso de façon que totala ndenge tokobongisa de façon que circulation eza fluide nde omoni tokangi babisika ebele wana parce que bato bakoyaka ayebi ki azokende boye akomi atourne kaka pembeni omoni tokangi bapasi ebele lokola wakiki lokola entrée chancellerie wana lokola na Ecuador lokola awa koleka Podak quand il va biscuit tout qui va biscuit d'abord pour nous sur la négociation on va tourner pour nous musique pour respecter sans giratoire et donc les places sont au côté de l'équipe lobby vient le dit de retirer à béton de façon que ça condamné vraiment fermement et puis moi qui na Mandela population de dans les bosso pour battre sur la tout cas dans le parking quand on dit de regarder la dépanneuse de façon que
to mituka nyonso wana ezotelema mabe na batrottoir tolema yango ekende kofuta amande oyo esengeli po bato samite. Par rapport ya mituka oyo etambolaka na bagiron phare bavoiture sans plaque mpe balese passer, commissaire provincial ya la police atalisi boye mituka sans plaque, mituka bâché, mituka giron phare sans autorisation na giron phare oza qualité moko te. Opération automandi lelo bakokanga bango kofilme bango po émission ya keba na caméra ezala na baelema ebele mpona kolekisa. ebongo mpona baoyo nanu bafuti vignette te ya bino yango oyo. C'est restriction ya excellence monsieur le gouverneur. Opération vignette et bandi, contrôle la vignette. La barrière aux partout. Ce qu'on somme la vignette, tant en goyo, milengela, qui n'est déjà consommé la vignette non à Kimia. Parce qu'ils allaient quand même civisme fiscal, c'est quand on s'en va, il y a un de ça service pour le gouverneur de Makoki, comme ça, Anzela. Concernant taxi moto auto benga communément à Kinshasa bawewa, général Silvano Kasongo atalisi boye. Bawewa, bombe pekisami. Ce que tu as dit la moto na bombe. Na ba limite au boyebi, moto na podima. 3 mois. Il faut 3 mois après de ton la makabusi. Parce que il faut pas tous en communauté ko ezali. Moto mo ezali ko mbeko azate. Oza nani moto oyo ko sa taxi pour les kala communauté. Sauf ba moto oyo ba livraison, na ba moto ya personnel, on décolle. Ah oui, espérons que Yambala Oyo, solution ekozoma définitivement. La force reste à la loi. Et Keyo. Monsieur, où là? Monsieur. Na Bukavu, des policiers ya circulation routière au Bazali radié na ba unité nyonso ya la police pour notre tracasserie bozobadita. Commissaire divisionnaire adjoint et commissaire provincial ya la police nationale congolaise ya Sud Kivu, Bernard Bazenge Aradiaki, c'est-à-dire a bengani pona libela 2 éléments ya police et circulation routière pona tracasserie après ba image oyo etambolaki à travers ba réseaux sociaux Bolanda. À travers les réseaux sociaux, on m'a balancé aussi les mêmes images et immédiatement je devais réagir en tant que responsable. En tout cas, les choses se sont passées très vite puisque il fallait une action dans le sens de dissuader tous ceux d'entre les policiers qui se livrent à ce genre de tracasserie. Et les services de renseignements généraux ont été instruits d'ouvrir une action. Et une mesure conservatoire a été prise de les radier carrément de la PCR. Donc la suite suivra puisqu'il y a tout un dossier. La population doit savoir que les responsables au niveau de la police ne peuvent pas cautionner ce genre de comportement. Et à l'avenir, dès que nous avons les informations dans ce sens-là, nous n'allons pas hésiter de châtier ou de prendre des mesures idoines pour redresser quand même la discipline au sein de nos rangs. Général Jean-Bernard Bazenge a kebisi policier nyonso oyo kozoma lisusu na ba pratique ya genre oyo boende zalaka. Kejo. Merci pour la confiance et la fidélité à Koyeba tellement ébélé Yakulanda magazine d'actualité. En lingala facile plus 243 Fismani Boyka machine Nazalaki na présentation Yamokola Lelo. Bopesa merci. Nagelor Tawa ba Air Force One l'avion du boss soki bosepe na ba image Yamokola Lelo. Ba bébé jamais Borata et Keyo. Oui. Ce magazine vous a été offert par Aéroport Bar.